Mbote na bino balandia FM télévision et sengo mingi na komona bino na week-end alelo. Bon week-end place bino nyoso bozwa mi je sais que vous avez belé pour na kolanda tranche na bino FM chez vous. FM chez vous ezali bongo tranche ya week-end o ezongaka na ba faits sociaux, ba faits d'actualité. O nyoso to tambola ki na on semaine mobimba to zongela on a rétroviseur na biso le samedi eza rétrospective na biso ya tranche o FM chez vous et landa makape et pesamela bino na ndeko Ruth ngai moko maman Ruth nandeko Chris mukuna otoza na bonjour Chris. Bonjour maman Ruth, bonjour ma téléspectateurs wa misala pour la biso na nzela programme oyo tozali FM TV to elibino mokola lelo poete boyeba na koyeba nini oyo elikanaki na semaine ndenge moko buti kotalisa awa to lobela kanyon semaine oyo ezaki vraiment dominé mingi na actualité nationale bisikani to mona ki vraiment ba institution et la quitté non ce qui vraiment au télément côté ba ordonnance présidentielle côté ba Uhuru Kenyatta côté ba président Mbosso côté ba marche donc tout ça on va ramasser ça pour tout ba na copé sabino ba vraie information bien sûr avec invité au tozana na mokola lelo. Vraiment, dès tout cas, où tu as invité mon co, ils bon monsieur les malais monde satellite au Aebani, à la Ligue grand combattant il y a eu de paix, ça a président du parlement debout Nangaba. Bonjour monsieur satellite. Bonjour maman Rit et puis bonjour Nandeko Chris Mukuna et puis na profiter na micro na maman pour na ça merci mingi na ba héros dans l'ombre au bazana simaba caméra baza obisabiso kitoko boye puis na pesi merci na tous les téléspectateurs baza coaché en ce moment ba Holanda biso et puis merci particulièrement na population ya Kibunda koto wapi FRD sa musala makasi na route nationale numéro 4 kota Tchengerero tozana bindo na motema et puis merci na ba diaspora ba soutenir biso toujours pour na makambo État République démocratique du Congo ba conseiller biso donc il est toujours en avant et puis merci na bino et puis na le président sur na PC merci te aux aloko la maman les sous moi oui bi mutnainga lobati le président Billy Maloa muto ayebi sarabiso nul n'a le droit d'être erré celle-ci la terre en tout cas on ils a concept ils a vision au congolais nyo so fois là tamo évidemment ceux qui ont la vision on comprendre que muta mabepe aux alaté muta aux ana idete moko asankapari na ba richesse nyoso non osa na ngonini parce que biso nyonso to kotara na libulu moko ya 2 mètres bon c'est la biso ka libaya moko ya 1 mètre quelque chose comme ça donc so ozumwa ndambu muninga pas ndambu ya solo ndeko satellite to elangonga ndeko Chris Mukuna na introduction au tibon koloba actualité zaki dominé la marambo belé lelo déjà samedi ba appel ya marche pour na soutien FRDC mapinga na biso o bazel ko bunda na province à Nord Kivu en tout cas tozali ko soutenir bango de loin au tozali parce que biso nyonso sengé tozala uni pour que mboka na biso et kende liboso déjà au sujet ya ba marche wana o ezaki annoncé ce samedi déjà ba grandes artères Kobanda palais du peuple qui non na ko kende na boulevard du 30 juin na siège à MONUSCO et ça déjà ba marche ezali sango eza ndenge nini kuna. OK, quand nengo uti kotel ces derniers temps batunion so bazali vraiment unanime pour nous soutenir FRDC peut soutenir l'institution de la République en commençant par le commandant suprême chef de l'État. Donc tout le monde a qui déjà avant bien que marche ya lelo samedi et Salima tout le monde a qui déjà bande un nouvel élan ya ndeko Muzito yepé ba tambola gipe bazali toujours na même ordre d'idée bazali kolinga vraiment parce que ba ennemi nyo sur Congo to cha bango musika yekunda ba proposition na ya accueillir les sous musika pour na koloba ete on doit sécuriser nos frontières na ko ériger bongo muraille moko pour ete to ba banane bazoko tana banane bazo bima ezali ba proposition na mais ça reste au gouvernement ya ko décider na yango lelo tozongi na compte ya marche les amokola lelo ba confession religieuse ba comprendre Monique Bazali leader d'opinion hormis liloba nzambe Bazali côté mais quand il s'agit à sécurité à nation au moment où nation est allée agresser et a combattu et sengeli biso tout cha ba force na biso ensemble pour que to bengala molili lelo basangani po batambola ndeko satellite azali na biso akoyebisa biso ndeko satellite ozali politicien moko ya lisanga ya UDPS tangu bino bo moni ba confession religieuse bazui les devant na isika na bino moko ba politicien surtout bino ba ya leader ya UDPS idée wana to makanisi wana pona yo ozui ngo lolengeli. Merci beaucoup ndeko Chris na motuno tuninga na yambo na répondre na motuna na otikanga d'abord na encourager
directeur général o abenge na kombo ya Richard Ilunga azali ko bongisa poete a identifier biso peuple congolais et puis tous ba carte d'identité. Ba téléspectateurs au Bolanda biso ba que depuis 1974 tous a ba carte d'identité donc to perda qui identité na biso lelo par l'entremise il y a premier ministre sous l'impulsion président de la République bazwaki mokano ba misa mbongo pour un exercice budgétaire à 2023 pour tous à la identifier. Voilà pourquoi je voudrais ici féliciter les prouesses et la technicité na ya capacité managériale et directeur général Richard Ilunga oya ONIP a kende bongo pour faciliter biso pour tous à la identifier. Pour na revenir na motu na ndongo na marche ba confession religieuse ndeko na ngai na ebisio même Yesu Christ lobaki na Bible lobi a ebisi ba disciple abi qu'est-ce que les gens disent par rapport na ngai. Lorsque tu bande koloba ke mokonza mboka il est aimé mokonza mboka si a côté na mitu ya bato na répondre na motu na deux facettes. D'abord facette à liboso na lingina la ki sa comment amour ezali pa ba population pa ba yiki ba sali nzambe et pas mokonzi oyo azali ko diriger mboka. Olanda ki appelle ya mokonza mboka comment ezala ki récite par rapport ya population. Lelo confession religieuse obi non tozana mwana mboka moko o azali de père et de mère azo sala musana elo lenge esengeli biso il faut te soutenir ye. Pour te soutenir ye et senga la biso il faut te manifester volonté na nzela ya ba marche na nzela ya ko dénoncer makambo eza koleka pamba te insécurité oyo to guerre o ba uti ko tchela biso eza ya biso te nous sommes agressés injustement yango ba benga yango ba guerre moko gratuite. Donc c'est-à-dire to sali le côté batu mo ba yeka ba kotel biso na ndako ba ndiko boma biso pona richesse na biso ba ressources naturelles na biso yango lo moni sikoyo population to ba confession religieuse ba se retrouver na kati ya mokonzi mboka. Ça voudrait dire communion entre les présidents de la République na bateau ya za ko diriger. Voilà pourquoi moi je profiterai dans l'occasion on peut signer la micro na bino pour nebisa entre autres bandeko na biso opposition bakanisa que non le président de la République n'est pas avec sa population ba meka komi tout na siko ba question qu'est-ce que les gens font par rapport à appel au mokonza mboka la saki le ba opposant zela longola ba opposant non na makambo na parce que tout le monde peut opposant encore ndeko muzito na uti olobango na nzela pe lisanga politique na ye bango pe batambolaki to moni pe ndeko fayi koloba ete ye azali na ye prêt pour recevoir na mokondi soki ezali ko senga makambo ya mboka c'est déjà eloko ezola tseke batnyo so bazali une elongo kasi motuna ezali boui awa confession religieuse bazui likanisi pourquoi bino bo appuyer bango te comme ezaki par le passé soki celle c'est azui likanisi ko tambola au moins ba parti politique ba ba s'allier na bango ba sali force moko commune ba qui est ensemble mais pourquoi cette fois-ci il de pesa zongi na sima pe na ba allier na bino pe toujours arriver. Merci beaucoup ndeko Christo tikelangata parce que tu évoquer pe volontaire Martin Fayulu roké na ba dialogue na ko répondre dans la deuxième volet nanga au lobby il faut to yato joindre voir na biso na la confession religieuse non, nouvelle société pas forcément n'est pas une obligation ils ont l'obligation mon côté ezali oyebisa biso ba parti par rapport à danger les kamotali ba congolais sont tout à fait au sepelité mama bazu pour autorisation bien que nous sommes dans un régime d'information de baloba la carte constitution na biso ba komela ki ba konzo bazali ko kamba ville province de Ngumba Kinshasa ba pesaki bango pe mokano ete batambola donc wana pe ngande na leki ana pesi bango merci c'est ça. Ce qui démontre à suffisance que non, tous ensemble na bango. Mais ingo batte que sur bango bakiti na terrain biso pays des pes to kita non. Au moment où biso des pes pe tous en ba officine. To raisonner neni to ko sala côté ozo comprendre. Bon raisonner mais ça na répondre dans côté ba téléspectateur ba en vouloir nga. O ko répondre à la ngana lobi bonde ko satellite. To landa nanu élément wana déjà bango mo ba confession religieuse balancer appel na bandimi kaka mais tozaki komona bambulele kaki celle c'est ce qui est lancé appel to komona ba politique ba parti bango beleza ki ko accompagner bango mais to mengana kolanda bande ko régie batie la biso annonce oyo bande ko confession religieuse basalaki batangi bino te bino pe bobeti bango mwa kara eza mo songi to sala to mengana kolanda
je sais que bandeko régie bazo ko apprêter élément wana autrement na bandeko maman na ba excellent moko na ba excellent moko tango bazaki na opposition ba bandeko luka ebonga omoni siko bazu ebonga tant ko kita lisu na balabala réalité kuna bali ko bunda pona ba nomination kuna bali ko bunda pona parmi ba sujet ndeko Chris Melama toko kita wana ndeko satellite ndeko Chris habite ke parti politique na toko makuna tozo kende un point tozo na deux statuts différents et puis des plans d'action différents soki bango lo ba kiti tombe subiso do kita après des jours mais biso nyo surtout tozaka ka masima mokonzi ya mboka et puis tozali ko liter ka pona loko moko agression ya communauté internationale par les billets ya Rwanda o ba miseli yango ozo comprendre combo ya M23 toko kende des points un autre ndenobi to sisana no o tolobi bandeko ya confession religieuse na société civile balança kimbela ete mokola lelo le 19 bao bazolanda ba kende déjà ko marcher longo na bango ba congolais nyonso bandimi mais komoni ba parti politique ba betika ba fandi na question la uto talisa parce que so etali na bande to landa no maloba na bango ndeko Chris bongo to zongela ndeko satellite les chefs des confessions religieuses membres de la plateforme des confessions religieuses de la RD Congo se sont réunis du mercredi 9 au jeudi 10 novembre. Na kati ya mabele ya Congo po ete ebimisa mondele libanda esengeli ya solo moyindo amisala moyindo azalaki na mayele nyonso ya kokoka oyo tata mokele apesaki ye mondela ye koyekusa moyindo eloko te mayeko yekusa ye motema mabe mpe kobomana yango wana kobomana ti lelo na kati ya mboka oyo eza kokoba koyinana yango tolingi lisusu liteya ya bopaya te kati na biso yango wana biso bamama toleli na batata biso bamama totelemi na kati elongo na bangunza boso totelemi mpona koloba ete ya Solomon sko kangaka deja valise na yo mabele ya bakoko na yo batata bamama bandeko bana Congo na kombo ya confession religieuse des églises orthodoxes traditionnelles bangunza PV en longo ya mokili ya Congo mokolo lelo tosangani awa batata bakambi ya mangomba ya orthodoxe ya bangunza ya bampe valongo ya l'église traditionnelle ya l'église de Noix ya baonda ya bamasambukidi ya bamangomba nyonso tosangani mokona lelo po topesa message moko oyo ezali mokolo ya poso oyo ezali koya le 19 tosengi na bandimi nyonso bana Congo totelema na bomoko na ngonga ya 8h biso nyonso na palais du peuple tokosala marche mbala liboso esalami nano te na mangomba na biso mangomba ya baautochtone tina nango ezali nini kosunga tata mokonzi ekolo oyo azali commandant suprême kosunga force oyo ezali ya armée na biso tobengi FARDC na bitumba oyo ezali kosalama na est biso mangomba ya autochtone tolobi bitumba oyo fwesila tokolongwa parti na ngonga ya 8h na palais du peuple ti tokotambola ti na Monisco. Ah oui, tozongi sous na plateau na biso pour ko esemno ke wani zaki annonce mais bandeko ba confession religieuse na société civile baza déjà na nzela bazo ko soutenir ba FARDC marche day bandaki marche c'est bandaki depuis 8h ba komi siko na ngonga o na Fatima bazo kita vers siège ya Monisco pour na kotika memo na bango ndeko satellite tozongeli yo soki ezaki tango akala sel lobi ha ba mangoma politique ba yi mais qu'est-ce qui a fait que tout yo moi Nion soné celle kokita et concerné kaka ba confession religieuse moi bokabwani wana en tant qu'acteur analyste politique et le bel lieu est le côté plus de 500 jeunes ya IDPS bazui part na marche à lelo. Ah félicitations alors. Merci beaucoup. Donc IDPS a tikali kaka scotché na non zela idéologie na ya démocratie zela to sola toke ba jeune wana ba ke kuna na effigie IDPS te pas mbaté to boyi
ou à la récupération politique. Donc on dit ma pété. Pour moi, mes alliés, aussi longtemps que parti politique et sa visibilité. Visibilité, c'est à sur là. Tous ont des plans d'action différents. Vous comprenez? La confession religieuse, la société civile, biso ali politique, bon bazar politique. To boy ba récupération politique na tango zarakala. Yo bimi te église catholique et bimi ou na ba drapeau na yo oche. Mais nous on peut sur information, il y a plus de 500 génies de PS au bazu par na marche à l'élo. Et lingo la satozali toujours na esprit de na ba confession religieuse pas mbaté makambo na niveau est seulement ko concerner mo konzambo kate ba confession religieuse pe biso. Donc loin il faudra aussi mettre cela dans les crédits du chef de l'état de Christ. Ba marit pourquoi et linga ko la kisa amour au peuple azana yango amour au batu bazana yango envers dirigeant na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc tous la population congolaise bazali ko se retrouver na katia mokonzamboka. Il faudra aussi féliciter le président Tshisekedi. Pas mbaté si le président Tshisekedi n'était pas aimé, si le président Tshisekedi n'était pas accepté au chef de la population naé, vous aurez vu babarambo el ngare salamate, ba appel à mokonzamboka el ngoza la ka boycott na boycott. Voilà pourquoi l'occasion pour moi aujourd'hui n'a félicité le président Tshisekedi. J'affirme et puis je confirme aujourd'hui que il est le président le plus aimé que la République démocratique du Congo a connu. Par rapport à l'appel, par rapport à l'action au dossier ma sur terrain. Très bien. La confession religieuse ba kende toujours liboso, ba se limiter pas mbaté parce qu'il faut te dénoncer ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo. Na robeta, na masole belé, na minito na kata djerba eza makamo uti banda. Soumis à francophonie, il y a des heures du temps passé. Na rolobele yango, na yebi ba information na ba ndeko na biso ba. Na on peut ça plus particulièrement mbote na papa nkusu, bangunza botelema. Mboko za bino. Na zangunza te mena 5 bamba telema. Il faut tout récupérer. Mboko za la ki vandi infiltration kotaki. Balingi bisote balingi ka Congo, c'est-à-dire balingi ba richesse dans la carte République démocratique du Congo. Le lot siko tozu indigne fils. Mutu azongi sibiso na boanya, ala ki sibiso amour o babenga na lopoto patriotisme. Au monde même enseignant, même fonctionnaire. Donc tous allez se retrouver. Voilà pourquoi l'occasion pour Nangai n'a félicité pe bateau ni surtout pour travailler na mokonzamboka. N'a félicité le premier ministre Samalokonde pas maté musala ya gouvernement congolais indimami par population. Très bien. Ndeko satellite boycott linga ko. Ndeko satellite toza d'accord na yo na ndeko telisiete chef de l'état za aimé ici et là patati patata. Na minute oyo unité à Congolais nyonso eza kozela résultat c'est moko résultat on eza nini kimia ekota définitivement na partie est ya Congo eza menacé il y a de cela 2 décennies. Alors bande quoi ba confession religieuse ba lobby était tozota molaka pambate kasi tokosuka bongo na siège ya MONUSCO po ete totika memo na biso totalisa na bango makambo ezali kolekana. Pensez-vous que énième mémo, tu habites sur les 40e mais la situation persiste. Pensez-vous que c'est une voie, il y a solution par rapport à Maramboy Kolekana Est à Congo démocratique? Raison d'être mémo na baron na niveau ya MONUSCO ezani. Ils allaient au Sengelo ba bengi retrait. Très bien. Il y a ba troupe onisien na kati ya Congo. ODG PIC Salama. ODG c'est Salama, mais du point de vue na oyebisa on de Chris il y a légalité. Force il y a Nations Unies bimarabongo tu n'as pas expliqué mais force wanapé nationale et contribuer à quand même na retrait rapide. Oui Salama. Commençons par le commencement. Au moment où ngate munaloba kiango, c'est le patron des Nations Unies, Antonio Guterres. A Saladi avait des chèques. Aloba kinini, mamarit, bat spectateur ba na biso baza témoin. Alobi ba M23 baza ko utiliser ba mindu qui est dernière génération. Biso MONUSCO tous la capacité à défaire bangote. Alors quelle est la raison d'être à MONUSCO awa? Ya liboso, ya mi balé est-ce que mission des Nations Unies est dans la incapacité? Ya costa la traçabilité, ya ba arriver à ba bindu ki wana pambate ba M23 baza considéré comme et puis za o bango bazali non seulement que baza considéré mais za o bango bazali mouvement moko terroriste. Est-ce que Nations Unies ont eu la traçabilité tata ba place nini ba mindu ki wana uta rapport ta condamné yango mandimi ba terroriste ba bo mamboka Congo. Voilà pourquoi raison d'être à MONUSCO zaalité. Ndeko nangai MONUSCO il faut akende. Nga pebete munalobi yango mokonzambo ki sa soulever une question na 76e assemblée générale des Nations Unies, na 77e assemblée générale des Nations Unies. Mokonzambo ka sengi bango babima mais to sengi bango babima bako kende de manière ndé balobaka. Vous comprendre organisé de manière rationnelle progressivement babima ba kende
il faut bakende parce que musala MONUSCO ezate MONUSCO eka kokanga ba photo population de faire beta massa cité mais satellite to évoluer na sujet na biso ndeko satellite awa to dénoncer MONUSCO Batumabe oui mais la communauté internationale peut aussi citer bango olobité conseil de sécurité bazo ko s'imprégner té na situation à est mais to monaki na sommet ya Nations Unies oyo tu ko évoquer le président Macron a sangisaki les deux chefs d'État il y a RDC et Rwanda ensemble yemo kopeka président Macron toute cette semaine a otaki ko sala moi réaction par rapport il y a déploiement à force régionale oyo azali ko appuyer mais azali toujours ko encourager ba voie diplomatique. Or ce qui totali sur la réalité boye la voie diplomatique en eza na ba résultat oyo ezali ezo sengela te pote kimia ekota na est. Maman tango tunu motunu epesinga pasi et puis ba yiki obolanda biso ba oki motema pasi na bi vraiment pour nini biso to regarde toujours continuer pour raisonner sur ba Macron. Maman Emmanuel Macron azali président faisant fonction. Il y a conseil de sécurité. Ils a rotatif et bonga wana. Le président Macron azali président faisant fonction. Batinda ki ba expert ya Nations Unies maman epesinga pasi motuno tuningai ba yike balanda biso batindi ba expert ba mindele biso te banan batindi bango Nations Unies ba kota la insécurité à est si réellement Rwanda za ko agresser biso bazongi na rapport que Rwanda za ko agresser biso bazui rapport ba pesi Emmanuel Macron comme président faisant fonction au conseil de sécurité. Emmanuel Macron du rapport à Fandeli président de la 77e assemblée générale des Nations Unies du haut de la tribune prestigieuse des Nations Unies mais je demande ici présent même au président il y a conseil de sécurité a ne serait-ce que rapport à distribuer dans les pays membres bamona comment Rwanda za ko agresser biso mikonyoso comment Rwanda za ko respecter tes instruments juridiques internationaux. Maman Emmanuel Macron Fandi pourquoi parce que la communauté internationale alingi biso te alingi des richesses na biso. Je vais expliquer, laissez-moi d'abord en finir avec la question de madame. Maman après sommet on a baouti ki susuko yamba le président Tshisekedi et le président Kagame pas Macron. Macron bisi bango abi Kagame je donne l'ordre à ce qu'on retire ba troupe rwandais bazan à niveau est. Kagame abi iyo mokonzi na yoki à ça l'allégeance. Est-ce que ba yo mona kinini? C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. La République démocratique du Congo n'est pas agressée par Rwanda, moins encore par les M23. Ils allaient guerre aux communautés internationales imposer biso pour te beta biso. Avant d'ambola de quoi que motuna implicitement de qui ça tourne pourquoi maman oyebi régime boti ko chabiso régime à notification na limbolango talande ba mindele ba bimi ba la miki batindi représentant des Nations Unies na komba Michel aya waye akutana ministre de la défense ainsi que le ministre affaires étrangères na biso abi non la République démocratique du Congo azali na embargo to ikosomba minduku nyonso to lingi nzambe asaga te lobi nango ministre de la défense représentant gouvernement on ositawa na niveau Turquie Gilbert Kabanda inde na kati ya Turquie ewo koki akela kati ya Turquie lelo mama mboko ba benga komba Turquie ezali parmi ba mboko za ko sala ba drone les plus sophistiqués pesa la capacité zoom makas ba technicien ba yema na soloba to sombi to misi mbongo ebele mususu to sombi to bando futa tempérament mama na biso transporteur à longoli à côté sika masuwa na mer ezala eloko ba bengi comité de sanctions babi poup minduko zo ki non vers la République démocratique du Congo non à zone rouge donc ça minduki oh mais bino boti otinde ya biso mutu na Nations Unies na komba Michel toke kuna to soma minduki ote to za na zone rouge ba mindele ba ko sarabiso ba mindele ba mater ba menteur communauté internationale ba hypocrite ba lingi Congo te. Ministre affaires étrangères abi me boendengeni to komeli lisusu pamba te to ngai to sala ba action moko ya grande envergure pour to bengana ambassadeur à Nations Unies il y a Union européenne et puis to bengana na MONUSCO directement ba kende mais par l'entremise du ministre des affaires étrangères habite de tika to komeli comité de sanctions ba longola biso na régime ya notification préalable comment biso so de soma minduki il faut to notifier préalablement mais M23 so ba minduka dernière génération Keto na desuka et orisa pesa ki biso suka dessous des cartes. Mais la question est pourquoi la question est pourquoi le dessus des cartes. Merci beaucoup parce que ça converge dans pourquoi tout na ginga. Tenez ceci ba téléspectateurs baeba. Il y a un mois passé, le Parlement européen va voter interdiction formelle à partir de 2030. Il y a aussi ba mi tukaba essence ba mazuto to benga communément.
Et donc, comme on a mis quoi, il y a des batteries électriques, électrique. Batali réserve, il y a lithium na cobalt pour la fabrication de batterie. Il y a la capacité à ma casse de Rolanga, 75% dans le Congo. Il y a des batteries à Congo parce que le développement na bisoté. Au monde a 27 blocs pétroliers, 3 blocs gaziers. Il y a des batteries sur la Kosi. John Kera qui m'embangwaye, Tebotika, mon compte oh! Et nous, on peut savoir milliards dans le monde, la biso contre-expertise. Oh non, 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 non. Tu compasser bino. Tu ken après COP 27 et 100 makiawa. F basaï ba bisi bango ya libo so bolongola. Et là on bengara aide. Tu as partenariat privilégié. Bo pesa biso mbongo esengeli sinon tu dois exploiter de okata banzete. Tu kuna na Égypte. Balobi maramususu l'hypocrisie. Mais d'ailleurs, mais Kagame doit savoir ceci. Il n'est pas la première personne qui est Bamindele va se servir. Il finira mal. Au moment où je vous parle, Ndeko Chris, na 9h juste na Katia Kigali, il y a une communication. Ce n'est pas pour eux on m'appelle satellite. Le président Kagame parle entremise que je cite par là, madame. Il y a James Kabarebe, conseil spécial en matière de sécurité. Aouti Kosala Ndeko Chris communication moko demanda à ce que na ba militaire Rwanda bazana kata M23 bazonga. Vous savez pourquoi? Parce que to beti bango na 4h du matin lelo to beti l'hélicoptère na biso ke kuna beti bango na route nationale numéro 4 na nzelo ba bengi ya Chengiro tout proche ya parc à Virunga. Dans la minute on est dans une formation qui boune déjà sous contrôle la FRDC. Avant tout comme à 18h on s'approchait déjà vers Bunagana. Bakoufi à mort. Et puis sur Basakani, nous allons, étant donné que nous avons respectué, on va vous dire satellite otomboli mongongo gangi makasi pona ko lobate communauté internationale des ali mabe. Mais biso moko awa kati na biso. Bino mangomba ya bayi politique bozali batomboki. Tango nyoso balobi to sangana entre biso, bino surtout ba combattants. Ata moindre loko esalami en interne tozo mona bino nde batali boso boya osala bo troubler ordre public totaki kolanda bino kala mingi te kaka poso oyo ande ko Chris likolo ya mo nomination partage à gâteau quoi baye bakangi boulevard nyonso siège à parti komi na nungu moto biso la kantina biso esa na est biso na biso banso congolais bakandeza na est bino bo wela nde ba poste banini nyonso na monte ke ba intérêt mike ndezo kabola Congo. Il y a une communauté internationale qui peut profiter. L'insécurité de l'Est et de la République démocratique du Congo n'exonère pas maman. Violation, il y a des lois. Où ils ont la carte, il y a Mobé Koli Konzi. Tout y a des prérogatives ou PCBISO. Et l'Ingo batté le rôle de l'insécurité en Est. Prérogative ou Mibé ko constitution et PCBISO, tout ça est l'angoté. Tout ça est l'angoté au cas où va déclarer que nous commis un temps de guerre. Il faut autant ramener Mibé qu'on a biso. Toi en état d'urgence, mais toi en état de guerre. Mais on peut que nous connaissions liberté de manifestation, même en Gao. J'en arrive, maman. Dialogue ya politicien te. Mboka eza agressé, chef de l'État, toboy tomoni ku mangomba makita minene sami COP 27 au bazo clôturer derrière les lots samedi l'ingez a clôturer lobby mais ba pousser en de 24 heures mais chef de l'État qui était alors que la RDC a payé solution à se faire représenter. Tomoni sous sommet au Fonga maki na Tunisie à se faire représenter na premier ministre. Donc aza vraiment préoccupé na Kambuya Est. Parce que bilomba na lié moko na nene. Bayimba kapé ba lobby te to tika tate ekolo ndengona te tozana ye tomoni ya ba confession religieuse ba tout à fait. Mais bino bana katianda bino libota na bozo gise soni mituka ko bozo gise soni ba bapne ya mituka pona ko réclamer nomination na ba soni ya lingomba yo canalité sonité limana ntoza soni yo kana na limbola te yo kana secrétaire général a kende yo kana na profiter na sa chef mais na pe na profiter na sa chef merci beaucoup Gelo Mouya pona ba image illustration na pe na sepe na sa chef na nzela ya micro na biso chef zonga yo moko diriger parti constitution PC sundingisa ya côté si on a minute de comprendre déjà institution bazwanani institution c'est pas normal auri jusqu'au kitana niveau ya parti politique c'est focalisé na est babilo ko to mona ngwata na décider to mona ngwata na nouvelle élan to mona ngwata na vol mais na idopeste te yo kana limbola ndeko nanga parti politique ezali na objectif yaro doit pouvoir et puis à consolider en haut le plus longtemps possible. Boza na moto te. Zela te. Te ngape na zo tuna. Nga ba mitune belé. Te ya la non. Bozu pouvoir moto. Bozu pouvoir. Alors,
est-ce que si le quoi doit pouvoir bilan mouton ça diriger ça positif ou négatif? Yo mouton répondre. Et ça positif parce que même si on a pouvoir. Non, tout le monde a comment réclamation est allée constitutionnelle. C'est ça aussi. Bon, pensez que police pas sérieusement tout. Ma marite. En moins de 2 heures. Ma marite. Le secrétaire général Kabouya en tout cas a usagi na sagesse na yo. Ordre public. Malgré mafinga mais tout monde qui a koki kaka kokita na siège wana pour que a maîtriser ba combattant. Il faut la ramasser au dirigeant à combattant. C'est comme si qu'il n'a qu'à être au pouvoir alors parce que tu nostalgique. Nostalgique comment? Gestion ya régime outil koleka et comme ancré na mitu na biso. C'est-à-dire mais c'est ça kasi on habite outil nostalgique, c'est-à-dire quoi? La manifestation est interdite même si vous pensez contrairement à votre chef, vous ne pouvez pas manifester. C'est pacifique. Mais la manifestation pacifique. D'abord, nous condamnons cela. Bon, ça, on a parti dans siège de parce que vous avez un siège. Moi, je soutiens le secrétaire général Augustin Kabouya. Oazali Kouassime, Baffer, quotidien, il y a parti. Secrétaire général Augustin Kabouya, même Bisson a pouvoir. Objectif, il y a parti politique. Ezaki Kabound. Non, son secrétaire était qui? Non, Kabound est secrétaire général. Non, avant de son pouvoir. Lorsqu'il a démissionné qui? Le président Tshisekedi ne pouvait pas aller aux élections avec son étiquette. Il y a président, il y a parti politique. Il y a un mandat spécial à l'époque directeur cabinet Nezagi Peter Kazadi. Au moment où Kabounda Mataki, c'est comme ça qu'il y a eu l'élection. Kabou a comme secrétaire général. Lorsqu'on parle qui dit secrétaire général, c'est-à-dire le patron de l'administration. Objectif, il y a parti politique et la rapport aux pouvoir, l'objectif était atteint. Deuxième objectif, c'est de consolider le plus longtemps possible. Mais Kabou Yansa Moussa, bien qu'il n'est pas parfait. Bon, troisième, c'est de trouver du travail dans militant. L'objectif de l'IDP, ce n'est pas donner spécialement les combattants du travail. C'est donner la République démocratique du Congo. Nous avons une émission nationale et non une émission la caméra privée. La caméra Ndeko satellite. Lelo CDP. Ezali ko accusé Ndeko Kabouya na mégestion basengi na atika ba affaire courante il y a eu de pèse. Vrai ou faux, Aza incompétent pour en rediriger une de pèse. Incompétence est prouvé par rapport vrai ou faux. Il n'est pas incompétent Ndeko Chris photo sur là. CDP ou ebi que Victor Wakunda zaki déjà désavoué. Est-ce que l'anda qui a monté na ba itando eke. Yozo linganga na bandel sou makambo bango moko ba dirigeant la commission de discipline à partir si balobi. Ou linganga na bandela na loba sou nini. Il n'est plus avec nous. À sali auto-exclusion. Si vous avez un satellite, non, relancé. Finalement, voulez-vous qu'on place un ange Nanaï de pèse pour être battu, non, c'est pas comme inanime ou bien finalement bolingi nini. Merci beaucoup parce que comme c'est convergent la gestion humaine est toujours imparfaite, c'est que nous pouvons comprendre. Là où il y a des hommes, il y a toujours des discussions tout consort. Mais permettre parce que maman a convoqué sommet il faut moi les lois francophonie na niveau à Djerba na niveau à Tunisie parce que c'est aussi question qui est tellement impérieuse au qui peut évoquer en Ouaté bah tes spectateurs bon d'accord on a bisauté. Aujourd'hui au moment où je vous parle maman 2 heures du temps passé 88 États na ba gouvernement na bango 54 membres na 7 membres associés plus 27 observateurs bazali na kati ya Djerba Mokonzi Mboka azali représenté par premier ministre Sama Lukonde valablement représenté. Biso République démocratique du Congo particulièrement ville province parlons de notre province qui est notre capitale Kinshasa Tozali considérée comme ville la plus francophone du monde. Est-ce que vous bien go lelo yo oyebi régime est passé neni roula ki biso
c'est lui qui devrait chapeauter la francophonie comme secrétaire général parce que le mandat est de 4 ans renouvelable. Zéla na solo là. Parce que même l'actuel sur l'insécurité unique sommet francophonie faut moi lelo. Mais il n'y a qu'une unique candidate au hasard déjà. Maman. Zéla pardon. Azali Rwandais à côté parce que notre régime était faible. Ils ont qui candidat Simba Magambolelo Zaboué Mama Simba. Le loco la somme et faut moi million à niveau de Djerba na Tunisie. Je le dis à la face du monde. Je mets ma main à couper. Je suis si avec la sagacité il y a président Tshisekedi par rapport à la diplomatie ou à Outiko déclenché depuis avènement au sommet de l'État. Si la francophonie ne condamne pas l'agression rwandaise, si la francophonie par le billet à sommet au Tiko Fongamalelo est condamné par terroriste M23, maman, je voudrais dire cela tout en plateau Nabino. Nous, la République démocratique du Congo, représentée par le président Tshisekedi Tshilombo comme le premier d'entre nous, nous allons prendre toutes les dispositions possibles. S'il faudrait même tout bimala à niveau francophonie. Car l'organisation est considérée sous raison d'être dans un mot. point de vue na yo ndeko. Ezali point de vue na ngai et puis na ba yike Olanda biso. Maman, na lingi na bisa yo boye. La diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est claire et puis c'est une diplomatie tellement perspicace. Toti comme na yango par rapport ya ba enjeu politique ndezo le kalamboka. Je mets ma main à couper. Si le sommet de la francophonie, je l'ai dit parce que je sais que nous sommes dans une chaîne prestigieuse au pays d'aller suivi et non seulement à Kinshasa mais ailleurs du pays. Si sommet à francophonie, il faut voir millions à niveau de Djerba, bah condamner agression rwandaise, bah condamner les terroristes M23, nous allons prendre notre disposition. Je ne voudrais pas ici m'hazarder à livrer certaines de nos vérités à niveau à niveau interne, mais nous allons prendre des dispositions sérieuses et puis la francophonie et qu'on perdre une grande chose parce que toko bima la carte francophonie et puis organisation et qu'on en a raison d'être dans un côté. Mais la maille. Et qu'on en a raison d'être dans un côté. Satellite. To le bela awa likambo etali dialogue batutu batelemi makanisi ekomi na dialogue to monde batindeli biso Uhuru Kenyatta awa ayeko sola to komi na suka ayeko sola bongo na bureau ya assemblée nationale président Mbosso alobaki au sortir ya ba travaux na lobiete niet to ko négocier te na ba groupe rebelle ba terroriste o ya M23 ba ko bunisa biso na répondre na ngombango po il faut na beta pe maramba nomination tiko salama na beta maramba ko sonner ya on a bien répondre qui m'a derrière oui bisika to komi na suka répondre na question na répondre na question oui yo maman souhaite répondre te ba kon vouloir yo na o yebiso maramba solo zo ba appel ya mabe ndeko nanga le lot oyo M23 ezali mouvement terroriste. Nous devons d'abord nous mettre d'accord. Bon mouvement terroriste basé dans un régime na bango particulier. Ce que il faut dialoguer na M23. Je demanderai aux États-Unis d'Amérique de dialoguer na Al-Qaïda. Vous êtes d'accord? Les États-Unis seront d'accord? Ils ne seront jamais d'accord, maman. Le M23 c'est un mouvement terroriste. Par votre conséquence, tu dialoguer na bangote pour la makambo intégration, brassage na mixage. Très bien, on a te comprendre. Martin Fayulu. Non, on a te comprendre. Martin Fayulu a lobby, a prêt pour nous sur la chef de l'État. Pour nayo, ils ont avancé, ils ont. Martin Fayulu a prêt pour sur la chef de l'État. Ndegolanga 2 secondes. Uhuru Kenyatta a émissaire à émission. Martin Fayulu a lobby d'accord te sur la chef de l'État. Yondo relais malobaya ndeko olengankoi. Mokonzambouk ici à Sala qui appelle ba Congolais tozala ini mais inito Mokonzambouk lobela il faudrait tomber dans ba jeu des mots lorsqu'on parle de concertation unité dialogue tout comme ça. Nous on ne veut pas la République démocratique du Congo depuis que le Congo tout ça les plus de 200 dialogues ça nous aboutit à rien. Aujourd'hui si les hommes politiques s'assisent sur une table les alliés pour la makambo partage à gâteau nous voulons plus ça. Bande ko bozali ko landa biso Nzela FM télévision ezali bongo FM chez vous lelo mokolo ya samedi to ambela kibino ndeko au satellite tika biso Nzela FM télévision ensemble na président Maloua Billy Cléophas topé sa bongo ba félicitations na FRDC jusque là au front bazali ko se comporter bien mais to sengi pe boyebi so presse
biso doza capable bo doter biso ba moyen to kitaper na ba zone rouge wana to filmer comment est-ce que FRDC ezali ko avancer parce que ba médias internationaux na ba chaîne étrangère ba ko lakisa biso kaka lo lengeni ni ba population na biso ba zone yokwama mais ba zo lakisa te ba effort ya FRDC biso presse toza prêt bo doter ba moyen to ko kita ceux qui essaient de ba danger to kozwa ngo to filmer pe ba terroriste wana ndengeni ni FRDC ezali ko se comporter bien ezali message à Souka Maman Ruth. Ah, merci beaucoup Chris. Toi aussi bon ko procès actualité et Salami ba fait et marqué qui semaine de satellite. To pesio merci aussi bon ko bundana vraiment na ko explication. En tout cas temps et permettre juste 30 secondes. 30 secondes. C'est tout le bien moté za ma beza ba question d'actualité. Je voudrais profiter maman na 30 secondes mot de la fin na féliciter Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi ba nommé comme coordonnateur ya makambo eta. Ello biso bo bunda kuna po apesi bino bonga te. Yoka ya liboso il faut na féliciter Pamba te moto azaki wana Didier Baitopa la salaki haute trahison a kometaki erreur moko grave. Oui bien on le bango até. Je félicite parce que azana expertise et puis il fit un cadre au niveau des jeunes en expertise au travail. Jacques Tshisekedi vraiment longo no kende. Et puis je voudrais ici parce qu'il faut tout le bango dans question d'actualité. Arrêt ou Gobi Malobi rendu par la Cour constitutionnelle Pamba te va déclarer encore que non les anciens premiers ministres et les anciens chefs d'État désormais la Cour constitutionnelle est commis juge pénal na bango. Fini makambo matata po nazali na juge naturel T Joseph Kabila juge naturel T parfois de conséquences na mikoleza roya directement to rebondir la Cour constitutionnelle pas moi ba rebondir pour te la vérité bon satellite oyebi que maman pardon oyebi que nini et pas na biso balobaka nous les musangu wa diabul tokutani na mbala sima